Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Pardon, la suite. Zéla, Zaka Bongo. Ma raté Pégasus suite, pardon, Yasuka, Bizi Basamba. Lèvres sensuelles. Mon général. Tu m'as manqué. La famille est sacrée. Hein. Ah oui. Entre Joe et femme. Oh, Kitoko. Oh là là. Moi, je suis bon, la ngana le bakaka to bandana na elo na sala na internet kwa mobile na mobile ya minga na photo na komona na kamera oh sala pembe yeng ta memanga na Paris komi na Paris na dit que non de yo sa su mobile a komi me ya alongwa kuna wala nini to bana kitabu na basi na na kishasa na nimeo na poto oya to boko la bana yo komi olobi ngai susute komi ambaye musu te atikala ekali komi chasse mais comme kofinga mobali sela mobali balai alobi ngai ye susute kasi mobali mususu na si mobali mususu alobi este mobali mais Mani de John, pardon, est-ce que plaisir dans les amis? Dans la zopota na ndako kaza pa njoka zopota ndaka zonga sapata zonga alongwa kuna njoka tunie nini ya atiki kuna otiki ye wapi na tika na kwa njoka bibe mwana ya baba shoko na iner awa yebi mutute ba ko violer na mona comme quoi so ya mbangu de John manike oh yakuna kama tena tunika yakuna na zeno amenina kwa atane kutanyango kitoko makasi zambazaka bolingo en tout cas oandoki ozongeli eso oyebite ndenge nga nalingaki yo bapisa 55 ekweyawa more na bi botikana betanga lisolo onenga temi bazana eloko oloba te azana eloko oloba ye sheri na ngai mobali na ngai tina fani na bango basondisa biso oyo yaka libala okomaka kongama na njo okokima ndako no yovanda pa njo yango yo na njo aligamu yango kende kolambela mobali tika balandaka semeki boye te wana ya bata Christine kende lela kotikala wana so akomi na point obata c'est que c'est on a bando bangela kenzo a robé biso eh yi ngom na baby sen oh yeah on soute yuma oh
Yuma, moi c'est Libala. Ngam na se ko kota ba, ngam na se ko mena masanga. Awo na mte masanga ni na mena chimena se ke to la ba kota anda ku petwa se. Oh, Ngam na se. mais ça c'est calculé. Mais ça c'est calculé vraiment. Maximum la dernière tu as fait. Comment on sur magasi manike. Et au Canada, il ça na passi au limite ça na lo moko. Nous sommes là. Na peut-être que boya ko yama tanga mwana Jonathan te. Na yebi ko tunabanda bango tika osirika omona munye. Wana rezo siko ni to batela bana. Nde mwana kufela kifièvre des jours, on a beaucoup examiné. J'en sais que moi j'ai son cas j'ai bana. Et moi ngala kamwe, qu'est-ce qu'on a vu on tongo? Na to tiki, na tamba koko. Na tamba koko. Bandana na kongo la ya. Anana soya. Bandana na kongo la. Ah. Na uzonga bien. Uzonga na biso bien. Merci. D'ailleurs on a vu aussi que son so asale mission pour mo benga. Ngamani ke na lingi na ngasuma kamwana. Tamasa kamwana utuna lingi. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilare boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV
au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.